Merci Nabino Balandia aussi du Congo, merci Nabino peuple congolais, peuple conscient. Bino oyo bobozu conscience ya ko comprendre politique qui namboka na biso ko comprendre bitumba oyo boy biso tozali ko bunda tozali ko travailler tozali ko mobiliser ko sensibiliser ba jeunes. Alors ce que zali pour la première fois ya kolanda les résistants Bruno Mimbenga bo s'abonner massivement na chaîne Nabino ya Libération, chaîne oyo boy et boya ko pesa bino information lokuta et pesa bino ba information à temps réel yango to bengi na bino bo s'abonner massivement et puis bo partager émission oyo boye ekomela bandeko na biso bisika bazali yango wana bandeko na ngai lelo oyo boye boye bi situation ya mboka na biso ba députés nationaux ba siège qui lobby pour na ko discuter comment est-ce que mécanisme neni ba ko sala pa ko Tshisekedi Tshisekedi wa Mulumba héros national. Et puis de l'autre côté, quand on a l'Assemblée nationale, Mbosso a Kimi plénière. Jean-Pierre Bemba a Boy Koya. Pour Nanini, parce que dossier za koyinda kuna ezali likambu ya ba réserviste. Donc Félix Tshisekedi a lobby pour naye il faut ba réserviste wana ya ba M23 ba zwa bango bakene kotia bango na province ya Maniema. Dossier yinda kate dossier yindi. Jean-Pierre Bemba comprena politique ya mabe ya Félix Tshisekedi. Yé pa boy kokim aboy na yeko ya makambwana batikeli Assemblée nationale et pa ya mbata oyo boye aza kosala la politique ya CRR. Ndeto zo bisabino awa. Kenyoso bino bozo mona Félix azoloba. Toko négocier na ba M23 te. Toko négocier na bango te, pas question, toko négocier ka jamais na bango. Mais na coulisse na se batu wana baza ko négocier na ba M23. Parce que biso tozali rôle la biso zali ya ko éveiller peuple congolais. Parce que lelo oyo boti bomoni Mbosso akimi palais du peuple. Jean-Pierre Bemba boy koya pamba te parce que non makambu oyo botango ko inda awa bo IDPS abalukela batu akubanda ko finga biso alors il faut mutu asimba touche zanini mutu na bango ya ndako mutu na bango zali nani professeur Mbata. Comment est-il possible de réfléchir au cours de batu armée congolaise ils a plus de 200 000 hommes na kati armée ndana tobi ba réserviste bazalaka ba blessé de guerre bazali ba infirmier banani mais bino au lieu na kati ya 200 000 hommes on appelle cet exemple na armée congolaise. Bon, nous avons réserviste, on a un bango ndamu ke bato musu bakoza na problème, albazu ba réserviste ba bango. Mais bino bozo ndima ko kene kozwa ba réserviste oyo boya ba M23, do boke kozwa ba M23, bozu bango boke ko tia bango na po ba za ba réserve armée congolaise. Mais si ko bozo boya que no brassage na mixage exactement pourquoi. Bon ndima il faut s'assumer. Yango na zo yebisa bino bana Congo ebele bazo ina Bruno Mimbenga o bazo comprendre te. Problème na biso ezali ke ba politicien congolais baza mitema mabe. Mitema mabe ngo yango to mona ke pa ba Félix Tshisekedi. Na minoko na bango bazo yebisa biso makambo misusu. Mais ba acte bazo poser zamba makambo misusu. Félix abengisi awa boy ba jeune boya na armée to ke ndoko buna na ba M23. Est-ce que depuis ba bengisa ba jeune wana, est-ce que bomona bitumba wana ba jeune bisika ke ndako bunda? Tomi tuna kapile lelo oyo bana wana bengisa bango na armée, rôle na bango sort na bango suka wapi. Mais kuna Kagame a déterminé. Kagame sait très bien que Félix a reçu le logo mogote tindenge Félix a zo ganga kawana nini boye et pas question Kagame a nani criminel bandit. Mais avant Kagame comme bandit criminel a respecter ba corte Félix a tambola awabo partout. Koloba bo soutenir ngai nini boy mais lelo oyo boto vanda to la muka Félix a komi ko accuser Kagame. Comment est-ce que bato ba kozwa biso au sérieux? Comment est-ce que bato ba kozwa biso au sérieux? Yango na zo talisa mo na Congo. Bo mo na niveau mboka na biso za kokende. So que Félix azaki na besoin ba azaki na souci ya ko changer Congo lelo oyo boye. Ba déjà ba trouver solution. Tango biso tozo bunda awa boye to lukani ni nzela ndenge ni tokuta na ba autorité ya Russie pona ko aider biso ko accompagner bitumba na biso Félix azo préféré au États-Unis d'Amérique
azoke na Angleterre, ake na France. Pona ye azokanisa ke situation sécurité ya mboka na biso ezane batu ya EAC nde mutu bakoya kopesa solution. Or batu ya EAC bango nde baze ko alourdir. Koko misa makambu compliqué même comme des salaki même liboso parce que sotali la plupart ya batu ya EAC wana ba pays membre wana ils ba pays anglophone. Le seul pays francophone où ils na kati ya EAC eza RDC, République démocratique du Congo. Yango nazo bengisa na mwana Congo. Mboka na biso eza kokende. Il faut batu bakoma kotangisa bana na classe histoire ya RDC. Ba Rwanda baza na besoin bazo mboka na biso. Mais ba esko kozo bakonzi oyo boye bazali na illégitimité bakonzi oyo baza ko travailler pona bango. Yango na bozo pona lelo oyo bande kuna biso ya IDPS bazo sepela. Mboka so tambola malamu. Bino bozo mona te mboka so tambola malamu melelo oyo bunagana ko kisi plus de une année depuis bazo bunagana. Tozo kende une année bunagana eza toujours occupé. Mena minoko na bango, botala, Kagame bimina poisa, alobe banaki kokanisa, pour l'UDPS, bande kuna biso ba taliba, bazo kanisa ke République démocratique du Congo banaki na 2018 ans Félix Ayibaki maponami. Kagame alobi eloko za na mutema. Tant mutu alobi déjà eloko na c'est que ça na possession déjà, il y a eloko na 80% azu yango déjà. Mais ce que nous devons faire pour le moment, ezali à côté le misa peuple congolais. Ezali à côté le misa ba kongomani bisika tout bazali. Ozana Angola, ozana Centrafrique, ozana Brazzaville, ozana na Zongo, ozana wapi telema obunda pona Congo. Lelo obonde tozolo ba awa mboka na biso eza encerclé. Ti batu wana bazo ya kozwa. Ba espace wana. Bunagana. Parce que ba yebi que dans les jours à venir, ba matière première o bango basala ngo besoin et ko servir bango pona ba mituka o ko fabriquer ba voiture électrique. Ba téléphone, ba biloko belé oyo boye, ba matière première wana bazu ya mona est ya mboka na biso. Et puis to bana ko ebisa bino makambo ba ventile o bazo salisa biso awa ya Mwanga Tutu. Mwanga Tutu aujourd'hui on ne parle plus de Mwanga Tutu. Si on peut ba libérer Mwanga Tutu. Si on peut Mwanga Tutu dans la prison kaka bango kuna mutu ba yebi. Botala niveau bato bazota musamboka. Mboka ya Lumumba eza ko okasoni. Bana Congo to telema. Lelo bomoni IDPS babimisi ba audio ya Francis Kalombo solution. Na kuku na poisa. Francis Kalombo ako bunda. Toi comme porte-parole à Félix. Abina ko défendre Félix. Na ko sala boy. Il faut bopesa nganini. Na bana ko défendre. Siko nga na zomi tuna tango parti ya Francis Kalombo yeyi ko sala opposition. Na babilo ko aboy. Ya mwana bomo to banako bakano batu oyo bobaye ba wuti na union sacrée fraîchement baza ba traître. Kondimana no bango te batu oyo baza wana na mission o Félix apesi bango parce que Félix aza ko sala épisode na série par série et bi kenata oyo boy na ko bimisa Moïse Katumba kana ko ambré situation. Nata oyo boy na ko bimisa likambo moko bona ko bakanga na kabila tozo kanate me yena kabila baza ensemble. Nata oyo boy na ko Kagame aza ko yoka ko respecter la corte. Tout ça c'est calculé. Félix aza ko sala politique oyo bo soko za mutu oza na mutu te oza na mission komona te moi o comprendre ezalité bande ko na ngai. Bota la sécurité za na mboka na biso. Kwa mutu lelo oyo boti seconde tozolo ba insécurité za na kwa mutu. Lelo wana batu bazolo bazomona comme si makambo biso tozolo beza importance moko te. Lelo bozo ina biso mais lobi peut-être lobi kuna boko pesa biso raison. Francophonie na moi ya utu na Kisasa. Nani mutu azali responsable ya OIF? Iza rwandaise. Ya mwana bozo mona ke Congo au lieu total la pays to komi na ba bâtiment privé na biso. Memboke za kokende. Parce que to komi ba fanatique ya bato. Bruno, nani, koso. Au lieu total la mboka. Parce que nous avons dit que bunda bitumba obo, ce qui est Congo est libéré. Parce que mboka na biso, la plupart ya batu baza ba origine douteuse, ba généraux, ba colonel, ba policier, ba nani. Tant ba leader politique congolais, bazo bunda pona élection. Mais bozo bunda pona élection, mais bozo bunda pona mboka te. Mboka za déjà occupé une partie. Bino bozo lingama ponami.
Oh déjà Bruno Mimbenga lobela maman aussi a lobela ngo élection oh ceux qui bokei boko gagner te. Bokei ko accompagner kaka occupation ya mboka. Parce que vous allez perdre, parce que Batou Bazana Kati organisation, ce sont des travailleurs de tout Rwandais, Batou ya ES Bazawana. Qu'est-ce que nous devons faire pour le moment? Nous devons mobiliser la population, nous devons mettre des moyens nécessaires pour que notre réussite makam auto ça. Bota la bande qu'on a biso ba Rwandais ne baza organiser. Ngana so mituna plusieurs fois awa. Kagame aloba ke Uganda sana mabele na bango. Mais pourquoi Kagame a bundisaka Yoweri Museveni? Parce qu'il a compris que le peuple ougandais a le peuple congolais. Le peuple congolais a mutu oebwe. Il y a mela langwa beta matolo kende kolala na yo. Mais qu'on réfléchit que comment est-ce que tous en a plus de 120 millions de Congolais? Mais bateau va sur ça c'est pas même pas 10 millions. Mais botala makamboso le kanambo kanabiso. Naloba que régime a Félix Obo et quoi la biso makambu ya mabe ebele. Régime quoi la biso tribalisme. Et quoi la biso incompétence. Et quoi la biso moyibi, ba détournement. Et quoi la biso homosexualité. Le Obo botala ba comédien na biso ndi ba komiko sa makambo na ba réseaux sociaux. Mobali na mobali abalani. Est-ce que ce pays est normal? Mboko ezo kene vraiment malamu. Mais babiloko bakino bazolinga yango pe yango wana. Abimi na ina poko asukola chema poudre na ye avant ndi wana komi kulandaka ba petit chéri akene musique. Mais question sécurité ya mboka. Makambu ezo le kana assemblée nationale. Balingi ba modifier constitution ba na article 220 pour que non mandat il se kede longwa ya 5 ans et comme ya 7 ans. Ce qui n'a 5 ans au Félix a travaillé au bout. Donc tout ça y est kolali felo. Ce qu'on peut imaginer que Félix a commis na 7 ans parce que tant qu'on a mandat à 7 ans à mon amour que belé. Maintenant on a permis ba comme moteur rubrique mususu. Chers Congolais, bande kunanga ba mama na ngai, mboka obo et tous en obligation à sauver mboka, nous devons chasser Félix Tshisekedi. To bengana Félix Tshisekedi dinge papa honoré nganda bandaka kuluba. Bokanga garso wana, bokanga mwana wana. Félix asimbi moto na maboko. Soki to sali attention te lobi ko zala milelo. Yango auto so mona, bota la condition de vie commissaire. Transport est comme problème. Courant. Barwanda wana basoka ngaka bango awa bona ba terrasse na banini na ba caniveau, baso mema bango wapi? Et c'est bozo na tesika moko baso bomba bango. Parce que bayebi ke baza na mission ya koya kozamboka na biso. Tango tozo telemela makambo ya francophonie awa, les gens te Bruno bino nini, nous nous opposons pour la francophonie. Rwanda ne peut pas être à la tête de l'organisation ya OIF. Mbata vanda suka wana te. Azoe la kabiso ba propos ba proposition moko très fâcheuse après avoir kozwa mbongo kosomba ba veste alongo nga banda kolata liputa ya nini ya lenga lelo o bombata komi kolata ba veste $5,000 montre à 300 €, soulier ya $500 lelo o boy mbata zo ya koyebisa ba kongomani il faut ba voter loi pour na ko komisa Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros national. Ça c'est braquer avec les gens. Etienne Tshisekedi a bundi combat na ye. Mais Etienne Tshisekedi a bundi combat a libéré le peuple congolais. Tiens point. Ma service Nabino, ça avant Nabino. C'est ce qui se passe par exemple en Russie, en Allemagne, les États-Unis. Les Américains sont surpris qu'ils sont infiltrés par les services russes. C'est ça l'infiltration, la dimension politique ou soit en théorie de guerre. Moi, ça les Makana Congo. Tu commettre un défi. Ah, les alliés Makambo infiltration T. Depuis 96, qui nous avons connu et les Abadjans Kabarebe et les autres. Bazali nommé dans Moka Oyo. Na ordonnance ni ya Museveni ni ya Kagame. Soko tali ba ordonnance nyonso ba généraux ba Bosco Tanga ba makanika zo tanga tout le monde. Okomona ni Museveni ni c'est-à-dire quoi dans toutes les assises. OK na dialogue était congolais. OK ina accord de Lusaka. OK na Sun City ba congolais. Mais papa Tshisekedi ba bemba tout le monde ba vanda ki ensemble na mutu na bango ba yebi ki ozali ba étranger. Mais ba ndimi ko vanda na bango na ba kamere. Bandini que va na bango, babi que bazali ba congolais, misu ba koma ki ba vice-président na mboka oyo. Mais peuple dans son fort intérieur, ayebi que bato bazali ba étranger. Mais le ko na bango bazali na besoin ba poste JT. C'est pourquoi au monde même dans ndeba ke na ba six nyonso. Au monde ba pona mingi kako kaka ministère budget.
il y a finance, économie. Dans mon écoute, tout le monde a payé un côté, dans les maquilles, la personne comme le ministère de Moko a souki des chaînes scientifiques. Il y a bien on est la montre. Et il y a bien on est la montre. Congolais lingi économie. Voilà ba benga kango lona lelo lamba lelo bukale. On se comprend. Et on a le kola ba décola biso, ya yeni c'est bango côté on a kaka budget. Ça dit économie ba biloko wana. Ba décola biso ka mbele c'est côté wana. Imaginez ba kenda ki na rébellion. Tous on voit par exemple moi la Mboka Bemba ou azali congolais. Ayeba ki ke na ba discours réunion so ke musée a déstabiliser Mboka, a infiltrer Congo na ba Rwanda na ba déclaration ya Jean-Pierre Bemba. Mais aucun dit qu'en démocratie la force d'un État, c'est l'armée. Depuis Tolonga qui est le Moyen-Âge. Alors, la force d'un État, mais tant que vous avez Suisse, vous avez un poste. Moi, je ne sais pas même le ça. Après, on attend côté à défense, parce qu'il y a une refondation même d'un État. Même des fois, pour le côté là, là-bas, le Boukale, il y a les finances. Batiki, ORCD, on est étranger. Batikeli bango défense la sécurité en Mboka. Après tout le monde va y aller sous son terre, bateau bazaba étranger. Il faut quoi ces gens? Bon donc que bateau bazaba infiltrer biso. Le moment de de pèse. Donc comme ça ne va pas infiltrer la ndengeni. Bon ça na Rwanda. Kurutu mbaki na pèse Mboka. Déjà nourri sous les mamelles de Museve ya Kagame. On se comprend. De Babylone papa au ça va bateau que infiltration là, ça c'est une distraction ba signer comme corps, ils savent que c'est déjà le quoi le bazana 5e année ngo. Bah c'est la bimisi infiltré comme 37 ans. Donc si vous le pour la makambo là, ba décision c'est que aux ala responsable des années et là on les bosso d'abord pour identifier. Merci. Wana bolandi vidéo parce que comment te kono e brino makambo lo baka kosaka. Parce que na bana ko expliquer bino makambo oyo. Oh Félix azozwa ba M23. Ba corps politique ba signaki pona ko ba M23 akena ko chia bango cantonnement na province ya Maniema. Bon, imaginez, niveau Mboka, ils ont toujours infiltration en infiltration. Il y a un homme qui a achevé ma canisine par rapport à ma Kamouambata. Papa Etienne Tshisekedi a bondi combat naé. Il avait milité, lutté. Mais surtout tout est non. Etienne Tshisekedi n'a niveau commis nango. Il mérite à cause de bongo. Mais comme Etienne Tshisekedi, héros national, pour avoir libéré quel peuple? Pour avoir laissé ce pays dans condition nini et puis banana ba ko même mbuka na nini botala bande ko ngai donc lobby pe ko za soki maman aussi a comme président na RDC azupe wa papa à la commission héros national ngai pe soki nzama sungi na comme président na azupe papa na ngai na commission héros donc na Congo tozo risqué to koma chaque parcelle na héros na yango chaque avenue chaque commune na ba héros na yango situation tozo na ngolelo c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tant que vous signez un accord na cascade na ba Rwandais ndenge moko bozo mona mwana na Félix Tshisekedi azo continuer kolanda kaka lokolo ya papa na est-ce que c'est le moment favorable pour na kwa ko bisa biso makambu ya kokomisa Etienne Tshisekedi héros national? Il y a plusieurs questions qui fâchent. Oh que Félix Tshisekedi chose qui a besoin de changer la République démocratique du Congo, il a fallu tant wasanga qui appelle na bilenge boya tobunda pona ekolo mais bilenge wana lelo obo bazana problème très sérieux. Kagame azo kokuta na rapport de force était yango nga nazo ebisa bandeko na ngai quand nous organisons des manifestations, ces manifestations là c'est à pour quel but? Objectif ya ba marche toujours tamboleza pour la nini? Parce que mboka za na occupation, il faut mobiliser les jeunes kokol se bango esprit koyebisa bango ndeni baraka devant policier ndenge nini okoki ko skiver gaz lacrymogène ndenge nini biloko wana tout ba formation il faut to préparer ba jeune okotisa bango esprit ya entre la patrie ou la mort kotalisa bana ndenge nini ke no mboka oyo boye tokoki jamais parce que batu oyo bakufa pona mboka oyo boye ba militaki ba bundaki biso pe toza na droit ya kobunda pona mboka oyo boye. Mais côté wana batu ebele babosana kayango bozomona bambata bazoyela biso balwa oyo Etienne Tshisekedi asa parmi mutu oyo boye a signé pour que Kasavubu abima na mboka oyo te poaka na kosa soin na mboka bapaya bandeko boyebi histoire wana Kasavubu soka akufa c'était à cause de Etienne Tshisekedi à l'époque il fut encore ministre qui avait traité Patrice Lumumba de crapaud banani babamba ba Emmanuel Alexandre nani mutu alobaki a participé na liwa ba 3 martyrs wana na Pentecôte c'est Etienne Tshisekedi
Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Trahison sur trahison. IDP, c'est quoi ici? Trahison à Bango. Kabila vani na Kingakati. Ah, Kabila va kolukanda kunae. Mais Kabila vani na Kingakati. Est-ce que réellement vous croyez que Félix a quoi inquiété Kabila? Tout ça la série mende kolangai. Total makambo na miso boy, total na face à face toloba na vérité. Vous croyez que Félix a kokanga Kabila? Qui a ce pouvoir là? Même Jean-Pierre Bemba kokanga Kabila. Kabila dosa makambo na bonnement. Mais pas si na biso zaka ke nous sommes mal compris. Lelo oyo bobato belé a pris non, bino nini boy. Moi je suis résistant. Nazo bunda pour que non makambo ait changé. Peuple congolais a eu conscience parce que nandenge to so kende oh malembe. Lobi to kozanga mboka. Parce que Félix a na pour pouvoir naé. Félix il voit que ses intérêts. Félix il voit que les intérêts de ses frères et de ses sœurs n'intérêt à famille na bango. Mais intérêt à mboka za place. Ba politicien congolais intérêt à peuple place où ils a wapi. Au lieu de ça la mobilisation, tout bondi sa occupation, mais vous allez voir la classe politique congolaise bazawana te biso to tambola pona makambo oyo boy. Biso to sala pona boy. Est-ce que objectif na mboka oyo za la carte occupation, objectif eza il faut to bana kolobela élection. Nous devons nous lever chasser Félix Tshisekedi. Là batuna nyonso. Lelo oyo bobozo mona. Moïse Katumbi a commis les leaders de l'opposition. A commis qu'on peut ça ordre. Tokene na Kasai. Mais boy ba ketan boke na Kasai na mboka bandeko na ngaba machi ya momeno. Vous avez besoin peut-être de batu bakufa. Est-ce que vous mesurez cause là comme vous ça? Nous devons combattre Félix. Makambo ya kotambola ka wana ba sitini ba banche wana eleki déjà. Boto par exemple ba président ba mboka misusu. Boto na Sénégal. Lelo na Soudan ezoyinda mama aussi na Soudan ezoyinda ba généraux ba su conscience mais chez nous ba généraux ba ça mal payé. Félix Aloba Keloko, les généraux vous les militaires vous êtes mal payés, mais il faut tourner les armes contre Kabila. Félix Aloba kama kamwana mais bino ba généraux congolais vraiment ba généraux congolais yo ba policier na biso na ba soldats policier a commis mandia policier a commis moto ya sa valeur militaire a katani lokola ko tambola kana banganda na ba bar na buto akosenga. Mais Félix azotamba ba montre ba $3,000. Ba député bazo sakana ba mbongo. Lelo na oki ba lobi ba député union sacrée to ba soki ba ndimi ko modifier constitution wana pour que Mandela on 5 ans et comme à 7 ans ba kopesa chaque député $60,000 ba député à union sacrée. Allez-y comprendre médiocrité il y a ba député na bino. Yango na souci na biso zali kaka moko. 2023 ou pas 2023, nous devons libérer ce pays. Félix Azak aussi, Félix Azak lokola nyoka na kati ya ndako. Et il faut se débarrasser na Félix Tshisekedi. Ce qui bozo boya koyokela biso pour ba sentiment peut-être ba congolais muto za sentiment na e. Moi je vous dis ici, nous avons hébergé un serpent na kati ya ndako. Et il faut que longola lititi mabe. O eza ko bebisa matiti misusu. Matiti mabe wana ezali nani Félix muto akoti si matiti zamba. Et que nyoke koti nyoka wana eza nani ba Rwandais nde mutu basala bezo bazwa mboka na biso. Yango na bengi si na bino congolais biso bazali. Ozo conscience. Ozo conscience. Moïse Katumbi a sa solution te pour na Congo il faut boire biloko wana. Matata ponyo pas moins encore. Baza batu oyo boy peuple congolais il fait sans bango. Baza batu oyo te biso ko pesa bango confiance. Ba jeremboka wana ndenge ni. Bango bazu pouvoir ya famille bazu ngwa pesi na Félix Tshisekedi mais boso linga boka na kobunda esu ba est-ce que vraiment ça serait na mboka oyo yango nazo senga na bino prise de conscience congolais bima na kati émotion congolais bima na kati ya sentiment tozwa conscience to bunda pona Congo biloko mati na zando oui dollar mati oui mais peuple azo ko bouger te babuki zando peuple avandi basala oyo peuple ndenge nini boy baso nyokola ye bazo tika mutakala mais pona nzala pona miette aza ko foncer au lieu biso to ça la vengeance ba leader politique congolais ba benemi na biso parce que bango bazo luka ba maintenir biso na situation oyo au même moment bana bango bazana ba mikila ba paya bana bango bazo ko investir baza ko tonga baza ko bota baza ko badla bazo lia malamu biso to za wana kaka pona kolela nzambe tayela biso likambo oyo nzambe basala déjà tout. C'est question de que yo tele maozo courage ndenge mwana mose banda ko vana na ziba ya Bethesda. Tango nzambe ebisi
telema miboka na mai. C'est ce qu'il faut pour les Congolais. Le problème c'est que non, la classe politique congolaise est pourrie ça kufa. Maintenant na ko sauver le qu'on a ce qui est télémité. Ya mona sengi na bino. Bozo mona santé ça ko déranger, mais tout ça une obligation quoi informer. Constitution mboka na biso ça en danger baso ninga ba modifier yango. Tozo bengisa na congolais tout. Ya côté les mambo social et la sagesse. Mbo social et la sagesse. Quand Lukate que mboke pe la moto, ba congolais baso kufa na est plus de 15 millions de congolais baso kufa. Mais bino bozo la biso loi oyo boye beaucoup monsieur tient c'est que héros national. Numéro ya résistant Bruno Mimbenge zali wana. Beaucoup mais la biso ba proposition ba idée na bino. Parce que toza na mboka mosusu te. Mboka na biso za République démocratique du Congo. Botala lelo makambo zo le kana Katanga. Ba Katanga na ba Kasaye bazo kanate. Pona nini? Parce que ba installer tribalisme, Félix a installé tribalisme. Lelo oyo boye. Nenge tozo kana Katanga. Tous les Kasaïens a commis quoi? Je suis de la famille présidentielle. Donc ba civil ba commis ko fout sa taxe pour na mboka. Est-ce que mboko bozo mona ngozo kene normal? Bande kuna biso ba wewa ana kisasa bozo mona façon baso se comporter. Mes frères Kasaïens bande kuna nga Kasaï bana baso ba Kasaï. Nazo ebisa bino. Félix Tshisekedi a côté que la bino problème très sérieux. Parce que makambu o bino bozo sala. Ko beta batu. Ko violer, ko bouka palais du peuple. À l'époque, tout le monde a jamais kabou nous bouka palais du peuple. Peuple a souffri, bino bozana kaka, mukwa tombolo, moi mai, nini boy, mboke so kene malamu, mais au moins moment, mboka na biso baso continue ko zo yango. Bande kulanga ya Kasai, nous devons laisser cette histoire. Tobi manakati ya makambu obo parce que lobi tobo atango to libérer Congo. Vote balinga biso te basala ka biso bote yango na bengisi congolais tout bisika zali ya ko revenir na bon sens mboke zo kene mabe. Nous devons nous lever, conjuguer les efforts pour que tout se débarrasser na Félix Tshisekedi na ba okipa o basa ko luka ko mboka na biso ngai na bino to soki lelo awa soki zaki pour la première fois ko la na émission o bo s'abonner bo partager ba j'aime na bino ils appellent une manière pour ko sécuriser chaîne à libération aussi à Maïbo Yambi. Bato balinga ka vérité te. Le quoi biso tozo tali sa peuple vérité moi balinga Bruno balinga maman aussi ya balinga Kabuya exacte parce que bato balingi to ko sabango ata tozo mona mboke zo kene mabe. Bruno Mimbenga za mwana mungala naza anamongo na oki jamais bisa nazo mona mabe na kokosa bato ki eza malamu mabe za mabe. Matata Pogno Moïse Katumbi et les autres là ba comme ma peuple congolais na soulèvement té tout ça na bino a baza na pona betere na bango tant ba kotambola bana bato aba kufi bazoki banani baza na prison et famille pas ce qu'on a na famille mais biso to sotali sa peuple nous devons nous battre pour te libérer Congo objectif la biso ça Congo est à la libérer Mibeko Mboka ça respecter démocratie ça l'installer c'est ça ce que nous voulons bana mboka ba diriger mboka na bango maintenant na olinga ko que la biso ba brouette qui va nous croire numéro nangezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande okoki kokomela mwana mboka Bruno Mimbenga les résistants à tout moment boko benga biso ba idée na bino e ko ça les bienvenus ngana bino tukutani na mikolo ezali koya matondo.